Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bonjour, bonjour la famille. Coucou à tout le monde. Voilà. Ah, moi et Bibi, moi ma casse, on est là. Tout cas, moi ma titi, ça l'a bien, ça l'a rendu toko. Shalom d'abord, homme de Dieu, le dimanche. Shalom, shalom. Bobo to bondeko. Na katia ma bota na bino, j'espère que vous allez bien. On se porte bien, tout va bien. Zamba zana contrôle. Totiki nyonso na maboko na e. Kolamukana biso ezaka grâce. Kopema eza grâce. Nyonso tosa na mokili oyo c'est grâce. Jeff ifonga lobaka quelle grâce. Tant penza lelo kitoko biso to zali na congé une semaine. Et les kai bambula mais lelo dimanche Dieu a fait grâce. Pesi so mo imoka kitoko et celle que to vandi libanda to katakata mo ba matiti. Binomoka boyebi, l'actualité nous oblige. M soupe kozala soukape ya kobeta lisolo ya Rafine, on ne sait jamais. Bande konanga e posa mai pe libanda posa mai. Voilà. Donc kolala kolamuka nazomo la ba titre quand de total aka bandeki déjà banda lobby o bakundi na fausse commune o bakundi na libulu batomi balé o bakundi na libulu na ye mokote. Voilà bande konangai sikoyo bino bande kozela bakunda ye na libulu andene kana modèle makambo elekaki bakoni mama tellement to banga naka oh bozela bande konzamba tata o makamu. Voilà bande konangai bino bolingai bakunda ye na libulu ya ndenge nini na yoka kuna pepa ken pia na lobi libulu bakundi ye penza baninga batonga kata mwa muke ba karo batie bon ngai na yisa bino neti awa wana Londres awa na UK na bakenda kokunda congolais moko te o nga na participa eza bakundi na libulu na ye moko bakamata ke bacha ba karo net batonga na Kinshasa na monate na Danemark pe to kundi bandeko ebele bazaka na ba système wana te bango penza uteki na mabele ozonga na kati ya mabele nde bakundaki Rafine Tumba. Mais na moneki na Belgique na kota ba flamand en tout cas batonga kutu déjà kota ba flamand batonga ba mabulu donc bo sombi kaka boye bo déposer date wane koki soki bo zui yango te bazui yango bakena yango bationgo na fausse commune so bo saki 15 ans 15 koki bo renouveler te ba longoli e komi pe libula mutu mususu bango pena batonga na kenda pe na Italie to kufela pe ndeko na biso kuna ya mundele na kota famille ya bamindele bango basomba bakavo ya famille na bango donc batonga na sekuna batongi yango basali lokola armoire na sama belé mais basali yango lokola ba armoire donc bakotisa koko bakoko donc batonga tala place ya munene bandeko na ngai bango batonga kavo mwa munene so bakeka batomboli badal wana na sekuna batonga basomba penza de génération en génération eza kuna na sama belé wana donc eza ça dépend ya ndenge mais koyoka bobandi ko regretter mais soki to salaki biso nyonso bakoni mama tozaki munoko moko to banga mutu te to lobela bato ba telemaki o bazwaki ba responsabilité ngana vandi bonazo kongola mbongo ya Rafine Tumba to lobela bango ke mbongo wana eza ya mowei bakunda ye malamu mbongo wana eza ya mowei bakunde sika malamu bande kombe makambo ekomi te tellement tokoma kobangana nga botanga komba muto na place na ngai te nga na moni boye te boyaka bopesa to kotiza ta 10 pona babimi kate zangi to sala boye bandeko ndeko wana ya mobali wana ndeko wana ta musuda vivant na ye Rafine a considéré qu'il était tout yébité. Mais yé moutou azwaki na salle. Oh y a 500 personnes. Batouba la la teka après ndeka bamindele basalaka. Abimisa kimbongo tina suka. Mbongo bata France baye ko bakisango après. To beti ata maboko na bata France quand même ekoti ata na mikate ata na salle ata na likambo. Mais oyo batu mususu wana bazwi bambongo. Bazé belé surtout belé ba na Belgique
bazwaki koto bazwi koto nga nazwaka PayPal ya bato moko boye batiaki na pa ya nani epai ya fimbu na fumbi basaka réunion nazwi PayPal wana na tie nalingi natia mbongo na koti na YouTube na yoki ke te tokopesa te mbongo wana tokangi yango ekomi ya bana yaya nalobi jamais ngai la danoise na ochama ina monoko te soki na pesi na matanga lobake bato matanga bango mo ba gérer ba sala ba osela ngo menga na pesa apona muwei na pesa kapona muwei so muwei wana kufaki te nga na opesa cotisation na ngate soki na eko pesa eza pona ye bakunda ye bien alors tant na moni ba va et vient bi jamais na opesa te donc ngai nde na oloba boy muto ya ko chate o chaki combien na chete parce que ngambo na ngana ko opesa te ba ya ko pesa ngo bana et puis bana to solola bazoloba bo traumatiser bana te bo matsa bango na ba live te bo lobela bango te bo tika bango kaka donc bana wana basala nyonso ba osala to tika bango bayebi periode nini bakolela bazo réaliser ngo nanu te ngai kutu na kufela kape boye na réaliser kiango après en tout cas bato ebele boza bakizenge bolimbisanga ba retarder ba congolais bazaki belé boyebi ke leto zai na Congo wana ba autiste oto bando ye babango te mutaza autiste tondo ye bana biso te oyokaka ye mayele ne koka bien te ye azwaka ne na classe te ye mayele leki mono aza makasi le likambo yo po moto pe mayele leki makasi olanda pe boza autiste azaka kizengi te mais loko te bande ko yeba te ngamo pela danoise ana koza pe autiste na oye na miyebi na ngate na koza lango pe na miyebi te. Alors, parce que bande ko checker pe bisote, ba omona ka mwana 2 ans 3 ans lo barate, bazo bundana kaka tititi ayeko loba na 4 ans, ayeko loba na reta, nyonso neza normal te, na mutu na eza affecté, et on tout mona bato belé ba mataka. Mwana nini nga kufeli mama na ye, a réaliser ngo après 2 ans, après 1 semaine. Maman donc tindenge Rafine Tumba kufaki wana na mikolo ndenga koteki na hôpital akufi 1 semaine 2 semaines deuxième semaine tamsu yango banda kufi donc bana na bazo réaliser te ke mama zo benga te mama zo ya suna ba shandenga banda ko yana ngote parce que balobi bozela tango bakomona ke bazangi lipa na poto bana na bazanga lipa mukolonini. Maman moko boye ba maman moko ba insensé amati botika bana wana botiko traumatiser bango botika bango basala oyo basala donc bana na pe bakoke ba bomila bango mutu batie mutu mbeli bi baseli kama mabe pona nini nanu bazo réaliser te ke mama na bango azali wana de son vivant Rafine Tumba bomona bo laksanga vidéo nini mwana na ya mati na TikTok azosala de son vivant. Donc bino bato sko bolibo tika na bana wana bolibo mabango sko na éducation na bino ya mabe mama bato amemi bana na éducation ya bien ba soki bomoni bango basali mwa vidéo basalaki toujours na mama ya bango parce que baza ba mineur azona akoko tika bango mote lelo mwana na mobala bandi ko mata na ba TikTok botika bango bokei na bango bapanzi matanga bana wana batie nzembo botelemisi bango babina tout et tout. Bon, wana nga na yebite soki eza kutima ba luba basala ka bongo foko bini sabana ponda kolongola bango mawa na yebi na ngate. Wana na otena nga commentaire te eza o bosala ki bosali. Mais botika ko ya ko beta sete na na fausse combine. Botika parce que bolinga ki za la bongo. Te mumoko asali mabe. Botelema mukili mobimba. Boganga ke osali mabe. Na ndibite na okemulaye bateli na ngebando sila. Chargeur dans nanda. Donc bondi bo beta tangwa ke mama osali mabe soki lelo Rafine Tumba bakundi kuna na fausse copine eza pona yo pona batu tango batelemaki eza pona yo bie bona bilole batu batelemaki bachaki mbongo ezaki pona bana te lelo mbongo ekomi ya moyindo lelo mbongo ekomi ya boye lelo ekomi ya boye bandeko bo fungola miso to sengi te ke likamba boye ko ya lisusu mais soki lelo ekweyi bota la place ni bokene ko tchabambo parce que il y a beaucoup de gens baza ba autiste baza mayele na mutu ezate zéro tala siko bobandi ko regretter place ba kundi bo regretter pourquoi bozata na sonité akunda mi bobandi ko loba ezanzoto apamba ata ba ko boka ngona mai ata serke yango eza na tina te ata soki eza boye bobandi ko loba bilobela c'est akufina ye.
siko lelo bo regretter place bakundi bo bandi ko tia ba titre bakundi place batu mibale bakundi na fausse commune basali boy parce que tozana bon moko te na Congo na koloba kutu te na bakroni mama kaka na Congo même Jani liwana telende bo memi famille ya Jani bo mema bango boy bo sala bango boy bo zongisa bango boy bo finga mama Jani aloba na mona ki mwana nanga bandi ko pola alongwa kuna akokaza na droit kolobelo côté nyonso basala ki pona ye donc nyonso basala ki pana ye fo famille eko makaka esclave boni toujours ko enclaver famille boni ko étouffer famille. Heureusement le grand frère obo benga cousin ya mowe Nzambe apesa ki mwa muke o yazala ki nango. Bozo mona ke batu ya Liège ba kotize ka 200. Bozo bazo bisabino ke yindi na Liège bo njimate. Pesa liste wana, ba pesa liste wana ba bimisa liste ya ba famille ya bato. Boza biboma na mitu na bino. Liste wana ezali ngana page na nga botika komona ngote. Ngana ko sambwisa ba famille te. Bozela bango moko oyo mutu na ye ko pampese ko kote na mutu ako bimisa liste wana même ndeko mwasi soka tika ki liste ezali pona se débarrasser ayebaki bo side bo makali susu te qui vous a dit que sida mtebomier donc soki oza na sida okufa no sute donc pona yo okufa ka timu kolo Yesu Kristo akozonga. Telle non mentalité ba congolais ba kisi bima kutu italien moko boy soki américain moko asali ba kisi soko melia on a même na phase terminale maladie sili mais oh bazo kufa ka lianze kotie balongoli boy komi tétanos akufi donc ba tuté maladie nyonso ezala mutu pasi libumu pasi tension diabète cancer sida et bombaka même kutu ba msu ba kufa maladie te. Toana ndiko na biso moko apea sonam boyoka ki akufa na maladie te zéro balobika naturellement donc alala alamuka te même ipongi eko mema yo ba kongole boandene tangu mutu yomoka sali liste na ye alingi na liste na asengi bolimbisi asengi pardon donc asali kama be tolongwe wana bilto pona ka ba mibali ni to boto na bango bana siko mobali oya tikalaki na bébé wana bomoni alobi ata io na cimetière est-ce que mobali wana zaki na bébé ya mwana wana akokaki ko bimisa apesi combien mobali wana mwana mobali obatikelaki e kombo azaka na ba vanta ata mona ba jeep akotizaki combien pona batia mwana mobali mwana mwasi wana na cimetière ya ye moko soki mobali wa botene mwana azowela kaka zwi mwana yo kanti soka zwi mwana wana elaksika okolise bien bino bokanisi ngai kutunga ifale bana wana na bebe wana kende na ye na social ye mobali wana kachere tanga mwasi na ye soka ndako so pe bakabwana aobokola mwana wana bien mwana ota mso aye wana akoti sita mso maladi na ndaku ubie soke loko ni mwana wana oboko ma bien eza passe bo rezonaka mama e mwana wana bazwi papa oya zwi mwana tangu Rafine Tumba ba oche na cimetière obokomi ko critiquer bino bomi sombela ya bino kasi bomi sombela parce que na modeli oyoyo bomi sombela mabulu na bino botonga bobomba nde bamindele basala parce que na modèle oyo communauté mabebo bandeko nga na kangami na bandeko na ngai na kangami na bana na nga na kangami na nzambe na nga na kangami na assurance na nga na ko compter ba congolais te biso toyebi ke na mboka oso toye eza makambo te o kroni mama o banani te so toye na mboka oyo biso neti na London moto nyonso akufaka na tozala ba quartier belé biso na quartier na biso koto to tchaka liste biso nyonso 25 livres 50 à partir à 25 mata likolo et pesa ka pe mbongo ebele
o esalaki tant ba solo na famille et kutu donc tant ka bozotia na kai bozotia ngo kutu na famille pe bazomona de ba kaye wana eyaka ndeko wana mwasi to pese ba mbote bele kombone kimi o asimba kaye tanga yaka na matanga kaye vandi wana même kutu lingo vana ma olingi no ko umela te mais olem so tindi mutu uzokende kuna chela ngai na compte na ngaba komi kuna kombo na yo papa na kaye zali mbongo wana balobaka te ke ona yoka te ke mbongo yo topesa bana te esangani wana yango bomona bazwi ba chevaux bazwi ba nani neti ye balinga ba louer balinga ba cha extra service ya ba pigeon ale balobi ba pigeon bana wana bazwi ba pigeon ba bwaki ba pumbwe ba pigeon na ba pumbo ka ba kei ba ke kozonga lisusu epa ya mukola ba pigeon bandeko bamindelo bazala magie ngana biyango ba pigeon nyoso bakangaka o batiaka babi bazongaka epa ya mikolo do ndenge pumbe wana ti epesa wuta akeko azongi nesu na ndako ya mukolo wana oyo ya funérailles wana ba pigeon wana yo mona ba otia ba service belé o mona na mukolo ngo pe ba bengi muziki mona mobali moko akufaki awa kombo nesu ekiminga inani kombo ne kiminga auto kufakala mingi ate na miziki bandeko miziki beti baluwe na batu baya koyemba mwa mobali wana zakina asaki zae garçon play garçon na milia batu on est mort banda okata suki mo pa banda okota ba TikTok asaki na mutu normal mais tel ndenge mbongo ebimaki boyoka ki yango kutu Manuela kuta lobela ngo kombo nende zokimanga. Mais, oya bino, bokanga mbongo. Allez, après, bozo koloba ke bakundi na fausse commune. Boya koloba bakundi na libulu batu ba soki 50, batu mi balé. Mais il fallait qu'ils aient la bongo parce que enterrement est cher. Soki bolingi et comme bien, il faut mbongo e monana. Tangu mbongo ane monani, mbongo bakanga ki wana. Yozo mona ba 4000, ba 5000, ba 6000 euros livre et ça elle n'a que ça là donc boum balinga penda bazwa ya yemoko pendant ce qui 20 ans 30 ans ba tcheye tout et tout mais collaboration elingité bolingi bo dicter famille te bino boko yana parti na bino bo pesi famille donc bino bo préférer bino nde bo liambongo wana mwana mwasi wana za muluba boko mona bakasonda soki bakasonda bakake banini kolanda bino ataka boliaki 1 euro ya pamba ya mbongo ya rafine soko zanango ya luka papa wana luka bana wana soki bopesi te bolie boko mona nde boko landana mwana mwasi wana za makila makasi ali kokufa ye moko te atie bino na kati ya mutambu bozomona te eza mutambu donc kolela malunga te kokunda ye désordre donc aye ko tie bino na bulu yeke boko landa bino batu bolie mbongo wana boko landa ye kake kobetela bino bobanda kolekana nga kutu ponanga ebele biasi bazwi maladi parce que komona mutu moko alinga soinisa batu 4 mbala moko tango ozai cotisation na yo biso totindaki yo tango osali ba désordre na yo omona biso totindi yo ali okomi na diarrhée verbale ozo finga mutu boy fingi sule baoba la mutu boy batu 4 et 5 ozo tanga bango na live no ozo finga ngai kutu donc ozo tanga komona nga pamba yaya soki leki ola denozi mama mukolo ngai na to na lingwele ngai na to na bana baleka 25 ans parce que nga na amula yo za mukuse nga na oswana te yo leki ngai ozana mobali moko bande obota na yo obota bana na mobali moko ozana mobali moko olataka balubute nga na lataka ngote yo oswana na ngapwane mutu ba lobike na oswana na yo te donc toza butu na moi toko swana te 1,20 m aswana penza ta yo moko na 1,70 m elobi ndeko na ngamoka bila de dozo alokuta nga na 1,70 m yo leka nga la mulai
Comment yo ke oloba yo ngabi to tchaka to kitata na 1m70 mukosko ba omona biso nde ba oyeba soto za ba 1m combien bata ba longue jambe to tchata 1m70 ba sepela botika donc bazoloba liwa oyete ya biso liwa me liwa ngwezo te ya te me ngai ete ngai yango na oloba yaya yo mto otanga kombo na nga pardon na sina bisa ki o gagner olisko ko gagner ngo ezala ndeni yebisa ngai yo na sina biso ke yo o gagner ngai na nyonso siko olingi me ozoka te ka sule baoba sule baoba boke matanga te bokala boite bino batu boza kutu pembeni bino batu na oso bomona muta kotiza mbongo ebemba yema ebembe te wana za muyibi bose bomona ngo batu ba kotize mbongo wa matanga me bayete ekomi lokwa papa moka kolema na kimbanseke bande ko papa moka kolema na kimbanseke kure bandoza na kimbanseke te yeso ka asomba kolema na ye so monika matanga na quartier aoyela bino pena de kolema apelisi mwinda tie moko pemene bembe atie moko kote batu ba bana mibali ba vandi éclairage aoya ko tchango ta msuda ba 19h kolema ne ko mema bino 5h ezo pela kitoko éclairage mais ye moko azate tere ekoma ka 6h ba 5h ayi abomi ba kolema na ye aka zongisia banyoso bayebaka ikaka papa o bien vraiment papa zate mutakufi koto yo abi kote nini ache pétrole iye wana ketika bakolema papa na mukola kufa batu bayate mutu nyoso tu nzambe ngaluka kolema batu bakeluwe bakolema batu bosu bakesoba baminda baye bachene bembe naye bacheka bakolema na baminda éclairage abongo batu bazate na kisasa banzinzi bayakati bazia kotomba omwa batu bapupola kaboy po oza okomi incapable mutu opupola yo azate yango bomona ba simba ka babiloko wana bazo pupole bembe ezaka po nzinzi ayate ye banzinzi bayaya batu babi kasi ye la biso batu pe basala ki yango exprès te ke na mutu na bango to zong seleka te lokola ka karma existe karma peut exister ka ndenge wana donc ngape na komika aneti bino mutu saka kufi na ngali boso na kanisa ebongo te ngani yeke so mutu akufi faut to rendre yeba hommage à bien ko la suka auzesu na bisote aolia su mbongo na bisote ata so mama na ya kufi papa na ya kufi ndeko na kufi il faut ça la nyonso parce que auzesu na bisote aolia su mbongo na bisote mais na yeko apprendre que te nzoto eza na eloko pamba eza kolia pamba place de soba okunda bakundi cercueil yo soba kocha ba che eloko nini ngo boye ngabi nzoka ndeza kala ngo boye nga yebeli yango bongo te na yebeli na ngo bongo te donc nazane bela olobate asa kufina que son âme repose en paix place de soba che bondima parce que bozwi mbongo na ye bolie bozwi mbongo na ye bobandi osala yango makambo mosusu bozwi mbongo na ye bobandi kotikela yango bana nda bandi na bana oyo bato batikali na bana noko zwa bana wana kende kokolisa bango so na système ya mindele bimisa bango na communauté oyo ba communauté bayebi kobokola bana te balingi babebisa bana ya bato 40 jours nane ekoki te bali babebisa bana bato babinisa bango e babina o bazwa bango e bacha bango na ba TikTok babanda koloba eleki na biso ya moke papa na ya zwiye bino bozandenge nini bozo mona ngonyo so normal o bana na bazo se défouler baso ba se défouler na maramne bana na baba bébé ngana comprendre te siko bino ba congolais mona 17 ans bébé mona 16 ans bébé do ba papa na biso kala banda ko bala bana 16 ans banda bala ba bébé. Donc maman na oyo abota yo na âge à 16 ans zaki bébé yo moko ba senta yo na 16 ans ozaki bébé ebele pe toza bango aba oyo ka pe be mission ba bota nga camarade nanga penza camarade nanga tokola na bango ba tant to comme la 4e humanité ba senta qui est ba msupe na 4e humanité na école na biso ba longola ba zemi ba msupe ba senta bango pe ba bota na ba 4e humanité aboti pe après aller année prochaine to to comme na 5e aye ko zonga classe maman na ya bandi ko bokola bébé wana bazai ba bébé mais ba memi bazem ba melisi ma belle il ne faut pas encourager nos enfants à nous négliger comme ça. Il ne faut pas encourager ça yaya bola ki sabana ke
na période oyo faut bazala na kimia faut ba penser na bango ezala vers leur maman oui ba se débarrasser ba se consoler so ba sala so ndeni non il faut ba lela non maman na bango et puis bozo ba te jour ba ko yeba ke lipa ezate ne ba yeba ke ah mama zalaki na poto aba o mukoni ba yeba ke lipa ezate lipa ngo ko zanga na ndako na bango e bandeli na wapi pourquoi bon pesa par exemple moko boye neti bana ngo baza soki na même kutu na Congo ngo na kisasa ngo lipa ezala na ngo ezala ngo pe cher te bana msupe ba kufela ba parents mais balia na bango pe lipa mikolo nyonso ka na Congo na ba olia na bango mama leki na bango azwa bango mama kulutu papa leki ba olia très bien biso pe toza na bana awa mobali na ngai yaya na ya kufa abokola bana wana na Congo atinda mbongo chaque mois bana baliaka lipa mikolo tout baliaka chaque jour balia lipa so baliete cela veut dire que bango mobali na bango liate alors laissez vraiment que makambia ngana zana nga d'accord te bobanda ko loba fausse commune parce que ceux qui lelo a commis na fausse commune ils a biso ba youtubers biso mtokanga imbo nanga na kati biso soki ezalaki botika kaka ke ndeko wana salisa PayPal na ye moko ba famille siko bomoni likamwa ndenge wana bo pesa PayPal na bino moko famille bolobi ke mbongo bo cotiser te tolingi te bandeko ya ba comédien bandeko ya ba youtubers bandeko soki ya ba art nyonso ba musicien famille soki bomoni ndeko na bino akufi bol pesa PayPal na bino moko numéro na bino moko ya téléphone oyo alingi ko aider atia mbongo directement na famille o comédien tia mbongo directement na famille to bo pesa sous transaction na batu moko te. Congolais c'est un méchant, très méchant et jaloux. Mbongo ngo pe belé te ezaka si mbongo ka ya sapatu moko lubutenti mbongo wana ba lubutengo boso bango comme ba 4000 te. Donc c'est bête, c'est triste. Alors bande konanga partagez, likez émission, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais prochainement tozui ma yeli parce que tokufa kaka toko pesa lisu na mutu te kaka PayPal ya famille so na moni PayPal ya famille ezate no chatte no yesa pe batanga na YouTube bo chatte abupia abon entendez salut bye bye bisous.